David Beckham Villanova. Tu soulèves du maître, c'est bien un combat. Mais comment on a des problèmes? Pas problème. Quand la Fabregas a Botiba Nebele, mais na bana wana nyos tout bakei apparemment a eu force na une chance à imposer en rapa na poani. Pour naga vraiment olifante oyo abimi na porte. Et surtout mais ceux qui na ba fenêtre. tous on a 600 $. En fait, pour naga moi na abimi na porte. Deuxièmement, naza qui produit na ye oyi en encadré. Normalement en fait malgré ça ka chance nzembo te. Voilà. Et là le roi ndenge papa mbalo papi melio mai na kopo papi so ko bidon. Est-ce que va sali mabe? Te va sali. Voilà. Est-ce qu'on peut bête la bisobi solo ya Abali X? Abali X. Les a titré yanzi. Te Abali X nanga. Tazem mona yo bima. Ndio toyoka nina ndena yembi nina lobi na kata nzembo ava nzembo wana eza teke na bokeli mutu jeton eza na nkaka na mona ngo mikolo na ba page ba publier et il paraît Babali X mais moni pela ki ba sepeli na titre. Ah, il paraît que Babali X. Na sepeli moni ba to sepeli na titre. Ah, c'est calme. Ça va tout là. Il y a l'élève du maître. La famille n'a pas eu. Mais quand même, on est au courant. Il y a un ding à manqué papa n'a plus de respect. Les camobanels en a bien. Et puis que tu soli qui toko. Et puis c'est comme que l'on a souvent mais comme on peut moi la gare pour. On vit dans bien que aux après tu répondre. Ah tu as na 5e tu banda qui n'a répondre. Si au 5e question ni les choqué. Les choqué ngana comme yo tia mupandi. Gloire à Dieu pour ebi que maman ça les a manque respect. Ngana meka o ebi ça e que maman ça là, c'est pas bon on a la télé les ala kaka. Français pena eba o ba bien te o ba boyo ba changu ndo ça est rare. Te kokoma ba place wana ngoko mate. Au moins yo mo zo mi kotisa. Ça to la scène. Donc ça les métiers qui toko. Tala ba place OK. Nana yo bino lo ba français. Wana to bois que les bobino. Non. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Tu jeune garçon mo kaka moko olembi. Papa, limbisanga pour na dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini pour mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed
Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcer spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Docteur Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pour na bato Miki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bienvenue dans votre émission Figure des stars qui est présentée par la votre blogueuse influenceuse Sarah Tola. Lelo Punda Balobi, Figure des stars au Nemakambu. En tout cas, aujourd'hui je vais recevoir pour vous un artiste musicien, un bon chanteur, leader à sa génération. Nakomboya, Leyo du maître Bekam. Bekam Villanova. Malgré ça du parcours, ça la carrière solo, Toyambalay du maître, en tout cas, toko meka un peu solo la pour la carrière musicale, orchestre, toka qui bazo voyager. En tout cas, tu reparler sur actualité, Nyonso et Longo, Nastar Nabiso, Bekam Villanova. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. D'un que vous avez déjà belé, talara samedi. Babi samedi bilingi na Sarato la ya Saranate donc bon mais ça na biso chaque samedi. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Madiabou Gospel, Azir et puis J Magic Adassa. Un grand merci na fondation Sarato là pourquoi pas na ba partenaire nanga Namoni Bongo Tata pour FAP4. Un grand merci à toi, un grand merci na maman Mariam na papa Roy Bondo, merci beaucoup. Na Jenny Beta industriel Mwasi Pembe. Merci tout le monde sponsor et émission Oyo. Oui, sponsor vraiment et émission Oyo. Et ça la vie bien. Merci na maman Gina Amatou Montema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Madolelo na Germanie Montema ya papa Samuel, pourquoi pas na Amélia Mweba la private de Orlando Domingos. Un grand merci na ingénieur Bon Delive Bonse qui derrière la caméra. Merci pour ton assistance aussi Balobi Ferdinand Bochoale, l'homme de l'ordinateur. Merci beaucoup à toi. Merci na ba vrai nanga nyonstu batunyonstu bolinganga en tout cas pour partager émission déjà parce que c'est du waouh. Voilà Montréal, ça vous a vraiment même langage nanga. Est-ce que vraiment Oko exposer les star nangate vraiment hein David Bekam. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonne santé star. Ouais, santé ça va par la grâce Nzambazo azobatela biso. Tout le monde na kala. Kala makasi. Est-ce que vous ba eko za? Je sais pas, eko ce que muki eko za ba 2 ans, 3 ans. 3 ans le monde ngona. Depuis ton nom on a mis tout le monde la société mais plaisir. Malgré bien que c'est un problème. Vraiment Bekam Boni Moussala. Ouais, Moussala ça va, Nzambazo Sunga. En tout cas, merci beaucoup na fanatique tu à la bonne musique pas le manto ici ba villageois, on a villageois. Là ba les chansons na ngai. Na benga ora Bekam villageois. Oui, na villageois jusqu'à dernier jour. Villageois na yé oiseau salonnaire ba villageois, Patrick Bekam donc voilà. Parlons de Patrick Bekam. Ouais. Vie artistique na yo. Mais avant la côte, on a un lingap no sabiso. Et du maître on est Baxami Nicolo. Tu vois. Voilà, du maître on t'appelle ça un maestro Fabregas. Yemo. Oui, yemo on t'appelle ça un. Na pesi mbote hein Fabregas maestro. Hein mon praise. En tout cas, bon séjour na yo. Ici kozali quoi. Là séjour là ba Francesco Totti, Chomina Kweli, CG Yves Bouyolo, CG Nanga Serge Ngumba continue à comprendre. En tout cas,
côté Bali, bon séjour, ça va bouler bien, tout le monde a pu évoluer, qui est bien. Puis on peut aller chancer, on a qui devait évoluer calmement. En tout cas, donc comme on a maestro, on a fait ça là, villageois, on a bandit carrière, après c'est une bourse. Pour maestro, on a fait une bourse. Oui, c'est maestro qui m'a donné. C'est une bourse qui est comme vas-y, qui est sa carrière. On a une bourse, on a des salles qui a baptisé un combo, on a l'aide du maître. Donc voilà. Merci beaucoup, bien répondu. Beckham. Ouais. Est-ce que vous avez absolument solo na okota na ndule ndeni? Bon, ndule, on a banni ndule mokala tola. Mokala. Si on a banni ndule, si je ne me trompe pas, premier orchestre on a bêta des groupes il y a grand frère absolu Marai. OK. À l'époque, 2004, on a tout répété chez Mère Siska. Chez Mère Siska dans 10e résidentielle à l'époque. Je suis rentré dans bébé Rico, tu as accompagné bébé Chandana et Moro, Marai. Après 2006, tout ça, l'orchestre, au lycée 5 mois, la maman Biomba. 2006, 2007, 2008, 2009, ça testé par le président Ferrigo. OK. Si, Jet Set, si je ne me trompe pas. On a série à répéter dans Nécropole, Métropole, si je ne me trompe pas. Métropole, voilà, c'est une des trois. Voilà, c'est qui marchait. Il y a light music comme ville. En tout cas, parcours nao et ça peut. Et là, le capable vient absolument Didier Lacoste, président Didier Lacoste. Après Ferrigo là, président Ferré. Là, le capable Didier Lacoste après, est-ce que pas rester. Kuna pozwa ka ba chance ya koyemba na ba album, kocha ba vocal. Ouais, pas président Ferré na zwa chance wana main et bimate. Pas président Didier Lacoste wana na zwa chance. Zwa chance à l'époque 2010 wana c'est toyembaka c'est assez qui est bien, album c'est qui est bien. Toyemba après ça peut dire moment wana tout toyembaka bonzemo ya est à l'époque maman ba Esther pour yembaka maison mère yembaka biso to yembaka dans le monde ngwana après wana ndi na ko décider que na sala vie mususu na le orchestre mon na ko beta ti na ko sa carrière nanga ndi na ko kota na light music comme Villa Nova. Voilà. Parlons de Fabrigas Maestro, ton boss, ton exto ozo mérité. Non, il y a mérité. Il y a dans la Robin sous boss on a notre père. Papa. Ton père alors. Ouais. Lelo yo osalipe carrière solo na yo. Mais Nathan oyo okota ki na orchestre ya Fabrigas Maestro, est-ce que vous allez qui bien accueilli? Oui. Sauf que entre nous, maman Miki mais ce qui est important, il y a mon boss à Yambanga bien. Après ça, il y a une chance, solo foko na l'album je pense et na album a groupé dans une chanson en Zemboté Kirsis na yemba rappé ka ba solo foko voilà. Ah. Comment na yo oizwa ta chance en Zemboté mais lelo lady maître. Toko makawana. Lelo yo o se décida kindenge nini po osala carrière solo au quitter Villanova. Bon ngai na déjà derrière quitter Villanova te. Ouais. Quitter Villanova te pendant Percy mais le man va fanatique ballon na biso. Ah bon? Oui, quand la quitter Villanova te ngai na zwa bourse père Atali Maël Eleki. Non, ça pour Maël Eleki te. Et là qui en est 2021 si je ne me trompe pas. Maestro la pandémie on a la Covid on a du suscité. C'est ça qui est maestro a benga est na Beckham et ba tonne ba nzembo ba Covid. Est-ce que ko mba nzembo te pour na Covid? Na lebsi boss, na mba nzembo pour na Covid na dans orchestre non ko mba nzembo de. Est-ce que non tu chantes bien? Ce qui lelo ke ngana zate yo tika musique, c'est non tika. Non tika te. A bloko tika te ba fanatique on a ba na posta ba yoka oyo sala. Na lingi vraiment pour préparer l'album encore offrir ma fan na kaneta za na yo. Donc comme on a 4 mois ce qu'il y a faux na chombo boye c'est pas très oh tentation Théo c'est pas très jamais na ça l'album te na yebi que le bloc on a ndé longo ça rabat na orchestre ça pesa na bongo ngela ça tamsu 12 to mama ndé so koli na wenge ya longo la ngai est-ce que non ngala za na idée wana te ko pour na yebi ça OK ça idée wana te ozongo yo moko te apesi ngai apesa il impact cette kala na Paris apesa pe na phrasologie apesa il y a 3 personnes bon
RAF Singango, la boya qui fait caca. C'est les premiers mois. Et comme question, on a combien les salis. Pourquoi dans le studio, on a combien de nzembo déjà? Oh. Oui, il y a eu bon. Il y a eu bon, comme on a combien de nzembo déjà? Si, il y a eu mon qui, tout ça, il y a 2 mois, il y a un qui est des trucs qui est de bon, on a risqué la perte d'attente sur le boulot, il faut accepter. On a accepté, il y a eu une première nzembo, on a accéléré. C'est le moment. Avant d'abimisa, il y a eu c'est le moment et bima ozaka na kati ya Villanova. OK. Na longa pe Villanova te. Tilelo. Suis-moi ce villageois. Na longa nde na kati ya orchestre ya maestro. Maestro nde libéranga epsa ke bekam. Évolution na yo ngo sala. Yo senga siko sala na émission au voyage aka, au sa ba promo na yo avec na ko serrer au soutien. Na moni que zo kende bien. Elle na tika yo. Afungoli yo. Fungoli na tika yo za la libre. Mais so ki to na posa na yo to bien na yo. Comme exemple, la photo. Est-ce que tu as une pose na yo? Yo pose na pose na biso, o bengi biso to za wana pona ko ciao po. Il y a qui na choisi souci, donc voilà. Ça là devant caméra, il y a qui na répétition. Il y a qui na choisi souci ndé ba libéranga ndé dans sens koka. Ya ba pesa ba responsabilité mo oyo kana rato bulaka ta. Bon nga kana ki yango mena yeba ki te ke na sala ngo na minute wana. Yeba ki faut na préparer ndé dans la mission bomi moi quelque chose na banque après au décider au créer un problème dans l'orchestre dans la rana créer tant que besoin de kolanga ça te va ça la nini to longo quand début sur mission congolais te longo en fait ko ça là au maître ça là qui et là qui vraiment surprise pour nanga na banda ko boya mais lelo na ko pese raison na ko mo sepela ndenge lelo boye avant di pe boye ndaye penze moyo mo boyo kani prix même on te là on a $100 mais ça qui boyo kani na yo signé papier donc voilà lelo na ko mo pese raison à mon oeil sanga est-ce na bekam sa carrière et pas dans c'est bon mais vous avez dit lobby pe na ko personne nzembo te a personne mususu lobby na ko sa te na personne mususu mais talent aux anango niveau na mon là on dirait faut offrir on ba fanatique na meloman ba no comprendre yo siko yo za la bien avec na choité ndé nazo ça la siko chemin la comprendre les chancer équipe d'avenir voilà les chancer ouais donc to kota na kati les chancer mais et la question mo ezongelinga kota la Fabrigas a Botiba Nebele. Mais na bana wana nyos tu bakei apparemment a eu force na une chance à imposer en rapa na poani. Pour naga vraiment l'ifante o abimi na porte. Et surtout mais ceux qui na ba fenêtre. Tous on a 600 lo bana. En fait pour naga moi na abimi na porte. Deuxièmement, naza qui produit na e o y en encadré. Normalement en fait na malgré pesa ka chance nzembo te. Voilà. Et là le roi ndenge papa mbalo apimeli mai na kopo papesho siko bidon est-ce que va sali mabe te va sali na kina choix en fait ngai na mérita ki nzembo te na kati orchestre ba msu ba seka ba msu ba loba moni ye boye mais après na yo mérité album na yo mérité carrière que vas-y kilo sala o ba te belé ba zoate pona nga yango moni groupe na na pesa les chancer donc tout ça va chancer donc ça c'est pas donné à tout le monde occasion na donc mon ka ba série avec Bailo papa on va me taper ça grâce à l'album na kata viva ngai be Patrick Bika on a parmi eux on a mérité la génération na biso donc voilà donc bah merci mais toujours continue mais le but est que ndenge apesa kinga alingi bana msusuti comme exemple ngana zanze moto bon bazo comme exemple bango bazo occasion msusu na zote donc mais ezaki muna mutu na chance na ye muna mutu na ndenge asalama na mokili azana opportunité na ye donc voilà. Merci beaucoup Bekam. Tolobela, on a invité groupe, Tobenga groupe, les chancers, d'accompagnement, tout ça orchestre. Non, il y a vraiment orchestre. Orchestre, pendant que chaque fin du mois, moi, là, au moins, il va les capables maestro. Il oppose les qui ça. Oui, on est les caca, ceux qui côté. Quand tout ça, chaque fin du mois. Mais ceux qui côté. Ceux qui côté, que vous partagez ensemble. Moi, tu as un débit, il faut que vous la couleur, il faut que vous la. Et là, tu vas nous aux alentours non moins autant tout ça là au teka bilanga na tout ça là lo mo boy musique n'est comme les sauter mozo ba game to les ça en fait yo les sa musique non c'est ça qui ceux qui 1000 écoutes to kabola et si bon ya ndé to boy 1000 moins écoutes bon tout ça combien to kabola $20 kaboli ceux qui 2000 écoutes to kaboli 50 donc et ça ndenge to zo ndé to kabola salaire fixe non tout jeté voilà. Merci beaucoup Bekam to koti ce qu'on a katia les chancers, les chancers, ça dit le orchestre nayo, ils ont évolué bien, pas mal de contrats, tout le monde veut ça appelle déplacement. Mais est-ce que vous avez assuré quand même
avenir il y a orchestre na yo si oza na ba producteur oza na ba to bazo soutenir yo na coulisse qui est derrière Beka tali bosso za nzambe tali bosso nzambe mutaza ya mibali ba villageois ya misato ba les chanceux il y a 4 maestros il y a 5 à bureau na na Joël Mola. Ah donc deuxième place c'est un des villageois hein. Voilà. Famille. Bango no batali boso apesa na chance. On a villageois. OK. Après troisième personne famille on a créé. Ah, reconnaissant hein. Si. Troisième la famille on a créé les chanceux là. Donc bango nde bat baza wana siko pona ko pousser artiste na bango akende sous musika. Donc voilà, donc bango nde mutu fona chaque jour na senga bango merci. Au carrière lelo na ko pousser tout là yo yebi oza na kata monde musique. Et ça vraiment pas si. Na début à carrière bon na sali inanité na carrière na biso mona ke ba contre zoya bozo meka ko betaper. Non mais parce que papa no la fuweli voilà papa fuweli. Apé sur la bonne chance au matin. Yango wana zo bisa OK na la chance. Donc voilà. Okolo ba nini na Fabregas Maestro soko talo siko botali c'est les caméras pe sa message mon pour nous. En tout cas côté Maestro Zali papa na Jezina Brian père double na rolo bani force et courage côté Zali na vu que c'est pas facile aucune équipe pour va décevoir yo mayebi que Patrick Beckham avec soldat de Pakota tia longwa na tika la suspension té na tika ko za blâme té na respecta mibeko ya village ningi ya lobara yemo ko petit villageois na respectant yango moni lelo apesa nga nzela na bina porte donc Zali ba courage Zali na yebi que aozonga ako tonga su équipe mususu vila nova souci na biso surtout na Patrick Beckham ezala exemple à suivre. Il y a musique, il y a Afrique, il y a monde, il y a tant d'orchestres on est là qui peut. Donc vision on est là bon côté Zali bonne chance donc voilà. Merci beaucoup Beckham avant to kota na deuxième rubrique de notre démonstration. Ouais. Na olingato le bela single ya merci maman. Merci maman. Pourquoi au yembara merci maman? Pourquoi yembara merci maman? En fait merci maman eza nzembo moko na daki inspiré si et pas maman ngai maman aboti ngai. On dit biso to koli na ba famille mo boy ya richité. Ma mère na biso a teka fufu, teka makala. Donc voilà. Courage à elle hein. Ouais. C'est ça. Ya mona kata nzembo na imba. Mama ndima koteka makala pona tanga. Mama ndima koteka fufu ponga na kola na kokoka jamais ko bokola maman. Donc maman da pena o asala nyonso ponga na zala boye. Et na jour mo boye. Mère benga, asina Beckham. Nana poso penga la mo boye. Et puis mère nana la. La fasha. Fasha mère mon aral fante na TV ma mutu boye. Mère fasha bisingai nga pena na boya kolongola zemi na tika yo kolo ko mamutu. Asengola ozoboya. Opesa ba chéri no wana. Otamsu bala te banini. En tout cas, on a été choqué. Mais c'est mère, nous avons monté. Si on a été nango, on a pesa o. Aïsna saïra. Et simba, so simbi aussi. O pesa ngala maman no funa lia mbongo no zana kufa bona lia mbongo. En tout cas, ma parole wana et tikala ngai et comme que si on a vendu à ta chérie, on a payé ta coca, on a voulu à mère amène non coca te. Payé coca bani. En tout cas, la mère à côté ici on a une ça moi. Mère à côté ngelo mo bona reconnaître na yebaki, c'est important na vie na nga. Na ko sala et l'homme sous-souté dans son na ko kabela batu 2, il faut na penser à peine à yata na manko. C'est ça. En tout cas, et au sala ki na o beta matolo mo boui. Na zui 1500 balles. D'habiter faut na zonga la mère rapide. Il faut là, on appelle ça une fois 3. Ah, solo. Elle appelle ça. Azon se connaît 5 mois, c'est 5 mois même misu. Mais c'est mère, on appelle ça na lobeli. Ah, mère, yo cancel nga mabe pa. Moni siko, ndena bwela uti kop mo besimbi, benda siko la. C'est lisco plaisir mo boy. Asinga pat na mwana ngai. Ali er na zongi, na pa siyo pour maman ngai. Maman je t'aime. Et ça dit que elle a zongi na démarrer voiture contre la volant d'inspiration de Koboya. Mama nangai soki lelo naza envie ezakaka pona yo mama nangai oboya kolongola zemi kotikanga na kola na koma moto mama nangai nazanga eloko ya kopesa yo
mama na ngai tika na yembela yo ata nzembo ya esengo. En fait ezalaki inspiration yango nazalaki vraiment na choix te abiki so abina mbongo na apesa mère na kabolaka mama tout ekoka te po mena salaka nzembo na offrir bino ba mère. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a juste un cadeau pour nous appeler ça bino le 8 mars et les pendant le 8 mars mais les kelinga nzembo ont traversé vraiment la frontière na komi lelo ko za appel sur yango. Donc ceux qui coûtent na ok nangola boy producteur epsanga tina bengisi nzembo wana ezangati. Merci Beckham. Toko tana deuxième rubrique na biso ya démonstration. Mais question moi essoufflé ngara na mato oui. Est-ce que ndengo vandaka tango tala rapina musique congolaise ni bat bayembaka na kati na yo oza na musicien nini o soka zo yembo tala yo bi na yembe ni makasi. Merci beaucoup. Nga sepela plus na yembelité, nga sepela ndé na ba mélodie ya artiste. Et yembeli déjà ils ont compliqué parce que musique à Congo ils ont moins compliqué. On a album artiste en mané voilà. Album en tant qu'artiste ici donc voilà, on a plus dans la mélodie, sorry artiste a PC mélodie mon qui paraté même artiste ba benga banze mo nzambe. Et mon ayo kaka on a yoki donc attention tu te dis autour de ma part pasteur Moïse Mbi et mon ayo qui et mon ayo frère Mike Kalambay et mon ba musicien biso pour fan o ba benga ba musicien mokili baza vraiment belé ko ba sala boulot bien so na no tanga ba kombo ya mo ko liste ya ko baza vraiment belé mais quand même aux na idole mon na musique oyo banda otala banda le batenga pe funa ko malwa yi si bon moi déjà dans la génération Wenge na to beto déjà 2004 on a déjà na zobeta pa marai donc on a na génération Wenge surtout BCBG na maison mère na BCBG na no c'est la plus na Chakule na Fande na Wenge maison mère na c'est la plus na président Ferrigo là. Donc voilà, donc bangonde badaki combat idole et ba bandi carrière mais après to bandu ko kusana ba maestro ba mo lula yembele ya maestro ba président héritier ba président Fali baza tellement ebelé ba président Kofi Olomide ovandi pena boye ba misi bon mon quoi ve quadre bossa mboka na pese mbote batazali ya pesa ngama ba conseil trop donc voilà donc na ko vanda boye mona ke emo boye ki ba vie na solo kwa kanza artiste tout ba sala vraiment boulot bien na acceptation la génération pe on ba goûter d'être normalement Diego Milita imba bien ba Ibrator ba yale ba Terasi ba Zebele ba Migler ba Zebele ba sala boulot bien. Voilà, dans tout peu ça va boula bien. La ligne aura po n'aura Villa Nova quoi. Voilà, merci beaucoup dans mon réalisation kuna bon délivre bon c'est qui a signalé nga to continue rubrique qui a démonstration. To yambi artiste musicien. To les qui savent pe na nzela ya opunga et ça vient. Ah oui. On se retrouve tout juste après. Sana ko benga yo ya Jean. Papa ya bana era metana ko benga yo ya Jean. Yoga ya ga modali bozo na matanga. Ça me convaincre il faut mon akimuna. Balinga ekufina na te. Balinga na nimite kufi. Kiyango bitomi bale. Tobo mayango bitomi bale kaka. Sana kobenga yo yaja pourquoi privilégier mbanda oya mwana tapasi oyo ngana yo tomona tema wae Arcel ya kovanda sukozongewa nakoyoka bien nakoreprendre nakorekipere Arcel toya millionnaire Kovanda wa kozongite Pena koyoka bien Sibani moula mamwe Merci beaucoup
Ouais, ça intro et à deuxième rubrique de démonstration. On a essayé de début à émission, tu as un bel artiste musicien donc. Et là, on a repé Sabiso, ils ont Nkunga quoi. David Beckham Villanova. Tu soulèves, tu mets, c'est bien comprendre. Mais comment on a des problèmes? Il y a des éviter. Non, on a la problématique, le grand problème. On a la problématique. Problème nini oyo le Beckham Pesabiso parcours ya musique na yo na koyemba. Donc vocal au sala banda ti olongwe. OK. Ti au salipé orchestre. Point faible na nga yango ya komi point fort na yo aya kozanga kolinga batu soda eza lokolo meminga mo na bidisi lokite loki moteme toboka nga yawe lokite na lela s'il vous plaît bayaya est-ce que beaucoup betela nga maweza te OK. Magaza mobali kolelisa mwasina bambata te kasi moya ya kobimisa ema ya miso ya santima teraki gareza ngalbitre kasi machango esilaka yango eza nini yango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi mpe kaka ngai mabala boye esilaka la yokela ngata mawai erike binda jures mangoi na leli OK. Et on la love, ça la carte blanche. Jour férié na love, ça la carte. Maladie ya bolimo ezanga dokotolo yebi. Mais maladie ya love, mais zanga médicament. Soki ngana sala ki mabenza benango. Soki ngana sala ki kolo, ina bitu. Soki ngana sala ki mabeya bese. Mawana oyo wakotelike na moto Zalilo kola Tepembeni ya yesobe Membula ntombula te Me yankozanga helongo te Merci. Mais eza acapella historique na o hein. Ah oui. Talanga bien yongo mona nazana santa bokona bolingo na yelenga nzoto natikali mikuwa sante na nzoto esili talani na kondi kaya mona tuni mais pourquoi mbila c'est privilège ka moto maladie ne bembe pourquoi mbila c'est privilège ka moto maladie ne bembe mais sosoli ya kambuma kasi desu pesa nguma sundola mala na charme na ngote mamai pourquoi mbila c'est privilège ka moto maladie ne bembe. Voilà, merci. Ah, je vais te la star, ma pauvre. Mais na sali anini po futanga ibo esara tolai. Mata koto locataire soki garanti anda kwa sila saka 3 mois prévu kwa bima. Eric Binda, Christian Sayuma. Na sali anini ay. Osos. Soki bolingo ezalaki motuka sombaka na makuta franga mena soma bebe na ngazala ya ngai bien privé nakabole na moto te nakozala alese po kozala ya ngai moko. OK, c'est le moment. Voilà tout c'est la novo. Oh siko musique na yo moko. Oh c'est ngai c'est le moment. Bolingo na ngai. Kaka boye atiki vide tasia kei boye atiki vide lobezala kese mwe komi ya kolelisa moninga nikolo ya kozanga yo ekomi singa linikile bamasta bazoseka nga na tulie basekili sose na tulie
ozalaka koloba ke naza nyonso yo kasi okei kaka boye yotiki vide likolo ya kozanga yo ekomisinga ridikile bamasta bazosekanga na famie me natula sheri oyebaka ntango yango yo avekoma trotard nakoma na maboko moto mosusu kopanza ngai samoke yolinganga ntango nazobondela yo somoye olinga bondela na pasi ekoma yesengo sunaki mabona zanane kolongalukanga mpe na kobwakisolonga kunkweka selemoma bebe tobongisa amotanse atana bakusu tokoma kotuta na ye atana babwate tokoma kotuta na ye atana oyo paster na biso direct tonzambe na mai Voilà, merci beaucoup. Merci l'artiste. Mais avant tout les candidates pas démonstration na olinga o yembela biso pe o interpréter les biso musique ya artiste moko Fabregas maestro. Si le bateau maman boy maman maestro. La boy maman maestro po kuneza ndaku na donc o maîtriser mo penza. Ah bon? Na se fait déjà la guitare au apesi. Oh papa Hervé hein. Yet. Jipe minge ulitembela masoro salinga okofuta nyongo engaye okofuta nyongo mama mera jalaki kwepite muramindio simokimima engaye simokimima za solo chance na yebinze mbongo oyebi wili oyebi tembela na murata ola musima bonzambe na ola musima toke basi na ngai ekoti na motema na ngai ekomi kotungisa molimo na ngai ezangisinga kimia na mokili ya se naluka esika kolala azuete meto na ngai ekomi molunge nakei kolala na se ya mabele mpo nzoto eza ata mwakime nasengi na yo mpe ndambo ya pongi nasengi na yo kolukelanga ngai libera oza wapi sakatola obombani wapi osala ngai elongi itana lengalenga bobenga ngai na bondela oza wapi bobenga ngai na bondela bobenga ngai na bondela na bondela Papa Hervé, aïe, ukanisika faire gola, na pesi mbote. En tout cas, na fan na voix faire quoi. Na fan na voix naï. En tout cas, merci. Mon avis, c'est dynastique. Donc voilà, la bonne chance et la félicitation. Donc voilà. En tout cas, tu as félicité. Merci. Te sentir penza. To lingara mingi sala. Et quoi tu m'as c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ça na moi air na biso de mort et la comme ya tela biso. Oh, dona moi air na biso très quand arriver kasuka. Bon délivre bon c'est que akopa ça biso mo lo mo. On a fait biso au fil la novate. Na yebaki. Nyataka ndako maestro Fabo déjà ton ontindele ya bi asara ni no betinga 12 bois. Milani yango na sala kumwata unazwa tate surprise na exercice alombe nayo nini yango ngana bakisa likolo akotena popudra na rouge à la fraise kokana ngoli sumute kosombo tema
kinda yo tikelanga molilisanga tole manokenda yo tikelanga molilina ntima wata nalie melinga nzoto sekondo lokula moribo yanga prison eleki ya makala tope na ngo ya bulu songa kumata Sebastien songa bashande kila Milos do abiso mosika na yo yanga moteme komara ngofane ya litina kumwati mosika na yo yanga moteme kuma fanatika ya liwae bomo ezangi tina kumwata zalambangu ya kolongola ngai nationalité ya bamoresi bezalabango na ngai kolongola ngai nationalité ya bamoresi Sukalika mona ebelebeke bandeli sukalika moya Nabolingo bandaki sukalilebeko Mego mi bololo ya mama Kumwata Sebastien ozalaki Pomo yala muna ngai Bolingo ekufisa masasi Accident Na bandeli Bolingo na murna ngana yesu Ezure kozekwa Goma pesa nga posta kolela Komi bololo Madame merci Merci C'est ma belle épisode Je voulais vous signaler, cette émission c'est pour promouvoir nos artistes congolais. Donc voilà, il faut tout Kayokabango et ça la bien quoi. Ngai lelo lelo mama lelo mama mama na ngai mama jemene mama na ngai mama na ngai mama na ngai mama na ngai mama mamele soki lelo na sambi ezalaka mpona yo mama na ngai oboya kolongola semi otikanga nakola nakoma boye mama na ngai azanga eloko ya kopesa yo mama na ngai tika nayembela yo ata nzembo ya yese mama na ngai mama mame Voilà, merci beaucoup l'artiste, bravo, merci beaucoup. Alors, bon délivre, on sait qui derrière la caméra, Kotsa Bissop Nana, cette question pertinente quoi. Allons-y. Voilà, merci beaucoup Bochoa les Ferdinand et bon délivre, bon c'est qui. Tozongi na Katia Plateau Nabiso, il y a 7 questions pertinentes. Beckham. Ouais, ça va tout. Est-ce que vous entendez? Alors après chaque jour, on a un des gars na bota manga na après déjà. Solo. Soit c'est engagé. Voilà. Donc comme une étape Nabiso, il y a 7 questions pertinentes. Le Robi Nangoza prête et ça l'en a bien. Beckham, est-ce que lobby T Toro mon OP pour faire face contre Fabricas Maestro? Non, c'est impossible. Moni, ngai batunyo so ba leader to na betana na orchestre na bango. Déjà na un problème na leader mon côté. So to banda ko solo kaka. So na solo pété to solo pété. Nga za bien na ba leader tout. Ngai be exemple wana ya ko imiter makambo ba tuso salaka ya ba beba na leader pas ça nga peneza bien pour na ngate. Ngai quel que soit maestro dans la tort à regarder silence prendre ligne au locato bon sang en famille et vous allez bien. Voilà. Ba relation ni nous garder na ba master na ogozara na bango na Villa Nova. Les lots pe ba kenda ba sala ba parcours na bango. Vous avez ba relation ni nous garder. Ouais, ba relation c'est bien, tu regarder ba relation bien na ba frère na nyonso. On a problème na personne, dans tout ça bien. Donc voilà. Betela bisoli solo ya
Comme ils on déni. Bien. Merci. Nous répondre en cas où c'est pas nous répondre bien. Banana bandagi na moi qui na zo boya muté. Azana na pena boy. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut bête la biso solo ya Abali X. Abali X. Eza titre yanzi. Abali X nanga. Eza titre yanzi. En fait, na pesi ba tout ba la biso ngote susu pour na respect na bango. Omoni na préparer l'album na comme na histoire. Donc hier déjà la misaki titre mon comme nango eza code de la route. Ils ont abonné sur mon pays, on a acheté NBC, des frères, code de la route. En tout cas, bah consommer, vous allez vraiment bien. Pour le moment, ils ont une chaîne YouTube, Patrick Beckham TV. Bah qui va s'abonner, va consommer pour couper sa force d'artiste. Abali X, ils ont titre, ils ont un 4 albums dans l'histoire. Ils ont un titre Abali X, ils ont un titre le rôle Ozui, ils ont un titre le rôle code de la route est meilleur. Dans le titre, le roi mes pleurs dans Milelo. Dans le titre, on a Kati, le rôle la histoire. Donc voilà. Et le titre, donc ça, yo kansi. T'es na kanti na rappel l'autre. Merci. C'est là juste un titre et un zimbo. Donc voilà. T'es, je sais pas quand tu as titre, on a tout le monde qui a Abali X, et on te tourne Abali X. Voilà, base la mkolo. On dit mon bima. Non, ils ont bloqué la tête. En fait, ils histoire vraie et ça la machine la famille moko. En fait, ils ont mobile moko azaki na ex nae. Yé abali moi c'est mususu. Mais adma pe na ex. Et ça dit que ex anga abali abano lela. Tout lela ni yo bala abali ex. Tazem mona yo bima. Ndio toyoka nina ndena yembi nina lobi na kata nzembo ava nzembo wana eza teke na bokeli mutu jeton eza na nkaka na mona mo mikolo na ba page ba publier il paraît Babali X mais moni pela ki ba sepeli na titre il paraît que Babali X na sepeli moni ba do sepeli na titre et calme ça va tout là boni ba sangu ya l'élève du maître la famoni na zo kangote mikolo yo mais quand même aux au courant il y a un dengazo manqué papa n'a bien respect ah oui wana na lobango déjà trop na pesa conseil bon on attend ce conseil na c'est pelate à balukela ngo finanga yango makamune na star pona yo ka ngo penza sustain na so ba betinga li sonner ko tsaka betela ngo sustain mais il paraît pe li cela ex na katiza wana na lingo kota mona te ça dola base la histoire pardon s'il vous plaît c'est la histoire la nenga base l'album histoire ya nenga kunga en fait ngana yemba gama mutu na kunga yo bien voilà les comme banela nga bien mais que to soli kitoko et puis comme que on la souka mais comme bon la ga boy on vit nga bien que aux après to répondre to zaka na 5e to banda qui na répondre au 5e question ni les ont choqué comme yo tia mupandi non le problème est aboy yo moko to tsanga ke ozoka nenga mankaka maestro gloire à Dieu pour yebi ke mambo ça les manque respect ngana meka o yebisa yeke mambo ça là c'est pas bon na ba télé les ala kaka ngana na bandi carrière nga ata première personne oyo na yeba ke faut jeter nga faire bien mais na mona première mutu pas celle nga mission azolo ba ke nga batini nga pona combattre yi ngai na kamwe siko tala siko parcours na betelo bana na bana musique depuis 2004 tilelo bana oye pour la musique on a yazaki wapi après maman le là ya pour combattre la loba mamba bongo mundu kinayo ko ça à la télé ko c'était nga ko loba mamba bien te pona nga nga nazaki toujours pona ko yibse que c'est mon frère nabi que jour comprendre ye bon na l'école ba mamba contre yete nabi ka ke makamune pena na kota ngo penta de société mon tona concert au beta les 3 dans les 5 na Luanda une piste yango to yango comme concentration na code de la route na biso to bimayer pas consommer ngo et vous allez vraiment bien et kokota na ba français pena ba lo ba bientôt lo ba boyo ba changu ndo ça derrière te kokoma ba place wana ngoko mate o mone yo mo zo mi kotisa to la scène to ça les mito qui toko tala ba place que nana yo bino lo ba français est-ce que banda to bande mission na songa la bi era bon moi comme réuni moi tam su mission mo vers ça c'est yebiete tam su gabana yebiete mais ala tabila mazo kumisango
nga luka na za artiste na kozela ko gaba na luka ngato Versace dama msuye ko mosala ba complexe msuye yo ko mosala mana Congo zo sala na ba complexe na lingi ba français ya ba na lingi na kota na ba jewana te ya osala publicité ba bilamba ya osala ba kota na makambo ndetse ba msuye ba kankine inutile ndetse ba ya ba français wana na ibo loba wana bien te mko na ibo loba na loba na ya na ndolo ba liba ko lingi ya ba ninde na loba na lifante rere ko leka na bona ngere leka wana to wakeli Robinho. Non. Te poème ta utol le ka alobi ba français. Takatola yo moko mtozolo bana bato bazolo ba est-ce que Robinho so le be français mabe? Est-ce que nga alobi ngai na boyi na lo ba français mabe? Robinho so le be français mabe nga na tikala omona ko le be français mabe ngota. Ah yo tali noté. Natalité. Ba les pères tout ça là tu n'as pas vu. Natalité. Natalobi yé pas dans congolais. Ça souri alobi français mabe bon. Kaka na biki mbasi makoye ko la français a olobaneka ya bien. 7e question na biso est-ce que ta ki même ko ba bien ba donc sango pe ba lo bata comme lo ba bien ezali obini ko la comme lo ba bien nde ba bika lo bi mabe ado yo mon pour reconnaître ka lo bana bien te yo mtoto ba lana ba nini ngala lo biki lo ko abino bo telemela ki azo lo ba mabe nkola comme lo ba bien mission bien ngala zo lo ba nini to asime kaka na sime nini ngala mone lo ko te ko bo so ko sela Robinho ngala ko taka na lo ba makambo wana na lingi na so yo moko lo bi ndeko lo bi français bien te bo so ko lo bi français bien te bolobele yango mukolo koloba pe bien bolobela ngo pe na lo bika bon na lo belo ma pe ko ni ngo ko tsanga ba nga da mi se mo da na rankin na muntu te ata ba fingi bo so fingi yo moko ye baga mukolo mona ke ntongo finga do kipe yo te so ba to kara kabila o mo tisuka ya jikaka kara kabila comme je donc mais otala quand même dio ya Robinho na bila filé dio ya nzembo basali te dio mo ba to beta par rapport ya ben ya crèche kaka non talent talent il est dans la chaîne nande ba posta ki makamba ba bonobo tout ça là je n'ai pas regardé bono mo za na faire mais tabani na ba jardin na ba to ba seka bino na mamba poto réaction ya ranini bina fida seka bino makasi hein na zaka desi mabe nga batindela nga vidéo wana na laki na Saint-Étienne na ko ta la famille batindela vidéo wana tukala na kina regret makasi kotala frère kotala bolamu o maestro ça la biso vraiment kotala soki akendaki kotango c'est grâce à maestro donc soki lelo bazobenga ye oyo azali komba azali na ba grade na ba peut-être oyo ya bozala oyo ya komona azanango c'est grâce à maestro moni comme tabomo a soki oyoki parler na bino ezozika ou bien parler no sali nini oboya susute ofoya na mai po boma moto oboya te po pelisa su moto en tout cas je pas aimé là parmi wa makambo musa tumpa mususu na lo bala télé ya do sepela na moto yango mona tiki ali ko kota su makambo ya batu te dans to ebisinga bébé bucha sali boy otaka kaka merci beaucoup Ferdinand Bochoa les soy moyo ozala na régie bo fungola biso télévision na biso ya rampani bo fungola biso télévision na biso ndeko na biso star na biso Beckham opesa ka conseil photo artiste oyo mona kaka yo opesa ka conseil obakiselo mususu te opesa ka conseil esili ko bakisa commentaire ami balete yo opesa ka conseil. OK, merci. Mutaliboso ye wana. Ouais, namoni toto ino mutatele boga ibiti watanabe. Félicitations d'abord pour la boula kitoko, c'est les biso ba congolais. Tout le monde a lelo âge mi demande ils ont l'état donc voilà. Donc par exemple bien on a au sala boulot bien. Donc voilà. Deuxième mutu namoni ik elle n'a pas gagné sous bien il y a comme ig so il y a ig voilà c'est mission ig mais bien ta l'élève te ba komara siko na nini te moi ba komango ya ba ig siko ig nde mbringa ya komango bien te ngana ina makamte na bika ig ya nga ig nga l'élève peut-être te wana nze mone moi mbabo ya ig de félicitations à Genève donc voilà quand vous allez mais aux à la trop na ba distraction tes frères aux on a des bien carrière donc faut c'est la peine dans les bosso
Donc pour nous 10 ans de carrière ou 20 ans de carrière, ils ont vraiment un problème au bout de la vie. Donc pour tous ali, il y a des gens qui sont vraiment bien. Donc chaque pena maël et chaque en place, il y a qui en charge, il y a créer ba bien affilié dans personne yo. Il y a créer entreprise comme Mounene. Donc pour tous ali, bonne chance et courage. Merci beaucoup. Moutasuka Ewana. La moni Ibrator. Ancien collègue dans il est dans la light music. Puis la nouvelle longue déjà. OK. La CPL il y a trop déjà. La autre album là, ça l'album va bien. Félicitations d'abord. Deuxièmement, la CPL pour la mona changé à film sur maestro T. A commis poli. Bon, on est toujours dans la musique à Congo. C'est ça. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est vraiment très important. Mon lobby, il faut que vous en ayez important. Ce qui, par mon exemple, ma fille, elle va un peu par finger. Donc, courage, bravo. Donc, voilà, on a comme conseil. Merci beaucoup, Beckham. Merci beaucoup. To komi penda koshite na suka émission na biso na été kuna na tikali na ngonga boni. Beckham to koti na biso na divers hein, de to za boy to koti na rubrique divers. Beckham vous avez quoi? Non, na tatu na kasaye. Tatu kasaye. Est-ce que au boni a tela biso mambo te na chiluba te a moi? Bana betu ba mukasaye, bana betu ba muditonga. Betu abo même à tout le monde Patrick Beckham, l'aide du maître. Donc voilà. Super, ouais. Il y a le mix. Il y a le baccessus. Baccessus, sentir. Dis-moi, en tout cas, j'ai besoin vraiment pour le cas derrière nous soutenir. Donc voilà. Merci beaucoup. Et la critique Moulou Babla qui chasse. Non, en fait, il y a un micro dans la merde. La merde, la semaine, on a tout le monde tapé ça dans ma plan. La semaine, on a merde, moi, le biso, on est ma moutou, il y a un chilou baraka. On est mini. Na mingi, dakala na pundu. Na fufu. Pundu penda ya mai. Pundu mai, ezanga mungu wana. Yango lingola trop, donc voilà. Beckham to comme na suka émission na biso na éviter programme il y a orchestre. Ouais, programme orchestre ça dans les locaux canet aussi ça émission à on a vol pour na Angola. Dans la commandant la conférence de presse dimanche. Angola, oui, dans la conférence de presse dimanche. Les 3 temps de concert au bêta na junior, les 5 peut être na junior. En fait, na bêta place moment na junior double concert. Et à part ça, on a choqué la boîte, on a lancé comme on a commis pour national système. On a un programme sur les chancer. Dans Bimisaki hier, on a mis qui code de la route. Zabumba, Bazouangouba, pour se mettre na YouTube et en plus on a signalé qui va abonner dans la page officielle. Patrick Beckham, page on a eu ça à souster. Bloquer Nango, bloquer Nango. Pourquoi? Maintenant, on a publié. On a bloqué page. Mais on va publier. On va publier maestro. Est-ce que vous travaillez en collaboration? Oui, on a travaillé un label. Ah, c'est que le label nous t'es en haut? Non, le label, tu crois que c'est la label. Et dans la bataille, on va faire est-ce que tu peux producteur? Oui, producteur, on est maestro. Là, on a un producteur qui est dans minute. Je suis seul, je ne suis pas seul, on a un frère, nous avons Bunda. Donc pour le moment, nous avons beaucoup. Sauf que Angola, nous avons un concert, c'est docteur Matubakana. Il y a un producteur à Mikolo, à la jeune Angola. Donc voilà, il y a des concerts. Après, tout ça, la date, nous sommes tout ça, surtout Angola. Nous avons un plateau pour faire le programme. Pour un programme, tu répéteras lundi, la résidence dans la Pigeon. Mercredi, tu répéteras limité 8e espace les paniers. Donc voilà, abonné bokende au talanga bokende na page na ngai officielle au na sali mikolo et la Patrick Beckham Lay. Excuse Patrick Beckham Lay. Bokende kuna bo s'abonner au talanga kamanga soit na Instagram na ngai na TikTok Patrick Beckham officiel ou Patrick Beckham fan et vous allez vraiment bien. Merci ningi vous autres quand été vous continuer à soutenir ngai na ndenge kana na bino tous les jours na ba conseil na bino. En tout cas, vous avez des gens qui sont partout. Les gens qui sont
père nazo défend baza souci papa oui bazate qui question mené bazate et bison de génération toujours pour ça on a remplacer la fabo bazo qui place mon bazalaki donc côté toi côté boali boy ba qui bison de ba jeune à venir à lobby bison sans soutien à venir beaucoup on a pas soutien à venir pour vous allez vraiment bien merci Patrick Bekam merci oza génération wenge so na tuna une question ote bana wenge banga ba sécurité quoi lelo retrouvailles ya ba vintone papa chéri wenge 4x4 donc bino nyos tuka wenge en général na éviter moi liloba pona concert wana le 30 juin en tout cas naza na plaisir moko pas possible nga il fallait na voyager fana que Turquie les 29 juin les 29 mais na Rosala vraiment la concert wana et ça vraiment en fait banda ba grand frère ba kabwana si je me trompe ça va 25 ans ba blomo ndengwana en tout cas na daki vraiment petit dimi na petit mki na yebaki déjà na daki petit mki évidemment makambo déjà mais na daki na posa na vivre est-ce que ba gloire wana mais na mon ango souci donc comme mon ango live en tout cas pour na ngé ozala vraiment plaisir parce que la kota ndula wengete na dota na TV donc na ozala pena na concert na la spectacle ata ndenge nini ozala po à la langue peso ba martyr ozala biso to bomsa ndeni to beta ngo pe donc voilà merci beaucoup bonne chance côté Bazali merci Bekam na éviter ozana quelques dédicaces tala dédicace ni ma ouais na pesi ba mbote na ngai ba weekend na ngai na batutu on va soutenir Patrick Bekam en attendant Montréal côté la option des guitaristes pour to kabana na mama pinza ouais batutu ba soutenir Patrick Bekam Ben Willy les Gabonais Nikon Kai formateur de Boss na Luanda Trésor Luyundula Patrick Moulele na pesi Ben Dolce festival ya forme na pesi mbote totazali et na pesi mère na biso totazali ba bonne guérison totazali maman Germaine Titika na pesi ba bonne guérison et bio pepe selanga ba fanatique tout il y a la bonne musique na mbote côté bali merci beaucoup to kabana awa to ça ba guitariste na biso ko sala entrée na bino ngabna na olinga mama ah oui na tikeli bino na to aussi cette émission na biso awa. Quant à moi je dis merci beaucoup na ba frère na nganyos merci lelo mama lelo matanga mama na ngai et comme c'est là non pardon vous allez la part battu la rapport comment la mabemo ezoya tala beka que vous êtes ba orpheline de mère si ça va maman mais au moins ce que vous en fille c'est grâce à elle donc je suis grâce à maman mais c'est pas passer la tête la boire à la voilà merci beaucoup na président bébé merci na la présidente maman Nathalie merci na Dalia Onyema, merci na Debo Bouchab officiel, merci na Clara Fikiaou, merci na Osia Massamba, merci na Makiala Kumba, merci na Angelo Caruane, merci beaucoup na Murphy Andrea, merci na Sol Bemba, en tout cas merci beaucoup na Sarah Abwele et Eliezer Kanou, c'est le Kike la Rose Bonga, Osia Massamba, merci beaucoup na Papa Edi MK, hein? Merci beaucoup na Pamela Kabea Wetu. Et puis j'ai Bakalala, merci à toi. Merci beaucoup na bandeko surtout au Bolinganga et pour soutenir la chaîne Nabiso. Restez branchés chaque samedi dans Bandozala na figure des stars. Peu importe, il y a artistes nyonso au Bolinga. To yambela bino samedi prochain au Comédie Biso. Alors merci beaucoup Natiri Place na Beka. Merci vraiment ndenge au répondre na ba principe na Biso. Merci na ba guitariste na Biso. Yeko mon mbi ali compa. Ouais. Bio yeko mon ay horizon solo. La tête kali ya bino. Merci beaucoup na ba réalisateur. Na zanvi. Ezalaka pona yo mama na ngai. Oboya kolongola semi. Osikanga na kola na koma moto. Mama na ngai. Nazanga eloko ya kopesa yo ye. Mama na ngai. Tika na yembela yo tanzembo ya yesemo. Mama na ngai. Ezalaka téléphone mamele. Na tango ya maladie, osalaki toujours présente. Na tango ya million kolibato, bazosaka ngai onzela losambo. Nzambe na ngai, batela saratola ya kufa te. Sino mokili ekozela ngai, miso na ngai ajaku kaka ye yo mawa. Natikala kaka na ye, mama na ngai, mama na ngai, mama na ngai. Soki lelo naza vie,
nangaka mpo na yo mama na ngai oya kolongola zemi otikanga nakola nakoma honorable mama na ngai azanga eloko ya kopesmama na ngai tika nayembela yo ta nzembo oya ese mama na ngai mama na ntango ya bapasi bato bazosekanga Patrik melongo ebulongo nakosala nini mama azalaki kaka wana mpona koloba nanga Zaira azalaki koloba Zaira ekosima kaka Zaira zato. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.